ok pale jambo. Ok pale jambo komale, ok pale jambo komale dede, ando se kaolonga kude. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na Katia ba diaspora. Si tu es en BC Moko, live together, original. Ya la danoise, yewana liboso na bino, bande konangai, solitude et Sili, boya ebele, tozali na site de rencontre, oyezali très sérieux, pour na ba relation moko, très sérieuse. Alors bande konanga, yom tozo luka mwasi, yom tozo luka mobali, n'hésitez pas, boya ebele, ezali na âge limite, à partir déjà il y a 19 ans, Tili kolo bande konanga, sokoso se ceinture sel, oluka mobali na église, oluka mobali na ba fête, oluka mobali na musala, ozwate bande konanga awa okozwa, oluka mwasi ozwate awa okozwa. Bande konanga, boya ebele, go contacter la danoise. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, mama yaka tolingana na biso, tomona baparent ngayoyo, ton futur mari ngayoyo, sokolo takinga na ndoto, bonjour, bonsoir, c'est la danoise. Bonne année 2022. Losako na ba chef coutumier na biso. Boboto bondeko na ba oya biso. Yes. Il y a église catholique. Oh, bah ça tout temps à ba classe à bien. Voilà, shalom na ba homme de Dieu. Yenge. Na bundu dia Congo na église en PV à Longo. Matondo na bakimbangiste. Je vous aime beaucoup. Tout tendance confondu, bambo tebele. Yaya. Makamba peigner aussi latin. Boyo katata papa peigner. Papa wa latin zo talobi ali papa na peigner. Hey, bande konanga boyo ka débat oyo. Bolanda ona bokibi nyoso. Balobi peigner la bima mutakala. Peigner la tambo na mutakala. Penyela sala nyoso azosala babieza faute ya Mai Kalambai. Mai Kalambai okomema mukumbo na mokongo Mai Kalambai. Tala nengo fete bana bango yo. Yo moko mwasi te penyela zate. O fete na bango Noël na bonane. Penyela otiki bana na Mai Kalambai. Yo balobi faute eza ya Mai Kalambai. Hey, Maike. Ozalaki na ona enis tala enis na biso ndenga komi mwasi kitoko. Akomosala bataille aboti bana kitoko mibale. Jesus. Omonie ngana ebisaki bino bien na ebite en tout cas bino batu bolandanga na ebisaka bino ni na bi Mai Kalambai ko sala tetite soko ke ina mozole wana ya mamolangi te yo kesenga bolimbisi te Mai Kalambai okozaka na ba pétage si pétage. Mamo langi alobela mabe oyebiango tala ozana kimia tamukete mutakala penya ndenge biminde mwana mutakala bana oya yo oyo vandi na bango wana place ba wuta ebimi. Mai Kalambai nzambe Mai Kalambai na yebisa ka na makamba penya na bikende kosenga bolimbisi yoka batu te laissez-les morts bino bosakana ka. Ma mariage au bosala kaya coutumier wana banani bayaka wana banani baliaka bambongo na bino bata coutumité. Ah, laissez les morts enterrer les morts. Jésus-Christ était parti na tombe à Lazare et puis il avait parlé à Lazare. Jésus, notre Jésus, nous te bénissons. Jésus, je ne sais pas comment t'adorer. Je ne sais pas comment élever ton nom. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je suis là que pour te remercier. Je n'ai pas encore fait une émission sur l'obtention, oh mon Dieu, mon roi, des papiers de séjour pour notre fille, notre soeur, notre petite soeur, Karine Mokondi. Que ton nom soit béni, papa. Ba o bayaka liboso na poto kala ya Karine. Bazo ba inane. Bazo na nzela ba senta bango, ba tia bango ba zemi kula na France. Ba deklara bana. Ba sala nya.
mais oya Karine Mokonzi Nzambe olakisi monene na yo opesi 5 ans osi obengisi ekutu akene na février mpona zwa nationalité Nzambe alola tokumisa yo te mpona nini tozanaka po atonetola yo mpona tosanzola yo. Sois béni pour les séjours de Karine. Je vous avais dit, personne a la clé de fermer l'Europe pour les gens. Et vous, avec vos pétitions là, continuez bien. Karine Mokonzi, face à face, Nabino, sois béni. Changez comme moi, mouké. Yaya, battez là, ceux qui m'ont baluana. Obalwana pazande kona biso biso ba manyanga tozanga malamu mabingi mibala ba manyanga ba lokwa mibala batabandundu basala rapé basi mabete yo mobala Karine koze akoya na ba pétage te mima Karine bien. OK, bonne chance dans votre couple. Voilà bandeko boyoka boyoka siko to koti siko na émission boyoka ba audio ay boyoka papa Peniel papa Peniel asilikel mai kalambaya et puis azali face à face na Jacques Pot yo pe osabe émission combien boni boyko qui vous dit ce que tu as au départ également Peniel mou Peniel ou le doit comme on actualité na internet mon takala na yé c'est parce que elle n'a pas été bien encadrée dès le départ. Peniel mou Peniel ba balake na âge à 18 ans. On suppose que tu as la vierge. Mike. Et bon, il y a mon tata, il y a des vierge. Mais, avec le tic à moi, c'est une moi là. Moi, si on a ça la vite. Avec le vie dans Mike à la baille. Et puis, c'est trouble. À ça, dépression. Tout le monde a rien à te valer kakaï. À le baboyer. Et ça, dépression. Ok. C'est pour ça qu'on a pas tout comprendre que, il y a dépression. Azaka na États-Unis kuna ba été kazala dépression na pasi o azalaki nango ya libale kufa ndenge wala aye kosani na kisasa Peniel amona ebele pa ya Mike Kalambai ebele ya kosakana te Mike Kalambai abimela ba cousine ya Peniel abimela ba camarade ya Peniel ya solo abimela presque ba ebele l'entourage ya Peniel kai mkambala pa ngo pe muzaku mutumbe Peniel l'excès de mutakala ka ya Mike Kalambai c'est parce que mon pied c'est débat. Quand on a un nerf solide, si on a la moi si on a un nerf solide. Et la solide papa a pété, a pété. Parce que finalement on est libéral, y compris banana un jour à venir. Et bon je crois il y a Denis laisse yo somo na makambo normal. Non, moi je dis non, parce que encadrant qui moi la motion a bien été. Encadrant qui est très bien. Et bon, responsabilité papa. 3e enfant, 4e enfant. Mais le coup là, il y a quelqu'un qui a intérêt. Parce que peut-être que il y a intérêt à Mukanda. Il y a intérêt à Simbakate. À boire que moi, on a dit ça, une histoire. Baloka qui est peu, on n'a pas maman la vie. Moi, c'est l'engazali. Ce qu'on ligne pour la Mukanda, on a un Mukanda. Intérêt, ça qu'on a balaba. Olivier pour la Mukanda aussi là. On peut musique ni boche na audio oyo bino pe boza ba sa batasa yani. Musique classique. Il fallait assez saisir parce que à ce qui encadrement est bien. Ce qui encadrement est bien, même coach na Denis que je condamne. À coacher bien que yo moni moi ça dans la dépression ndenge wana. Ala ba choka usakana te. Bon ça va perdre les balles. Bon on va gérer les balles. Qu'on perdre les balles et un sac avec pour se ressaisir. Et en plus, tu connais la balle. Papa Lobela Bango, Libala, Libala, Libala. Tuna sango, oh mama. Tuna sango. Suba betela yo masolo. Akulutu babala kala bango ba yebi sekere o. Libala. Et vous, c'est filmé la vidéo. Après, on va prendre la vidéo, on a l'accès camarade Nangaï, mais non, c'est faux. On a bouclé le quota. Moi, c'est une rose à vidéo. Azaka le quota. De la camarade Naï. Taramaka. Oh, ma camille, Bosé. Publicité, poids. Bolexa. Bosé, là, et ben, tozongela, ah. Kisasa makambo
Peniel zonga na oka na États-Unis nga ba posana ke kozwa Peniel bofutela nga tike bandeko boze peni banzembo ebele pona ezosala te boze bofutela nga tike bosala soki bino bato bacotisation na ke ezwa Peniel nazongeza ye na États-Unis passeport rouge eza Mama Lumière bambote ebele tindelanga tike nake ezwa Peniel koakite soki yaki na procès politique procès ya tribunal baakite Mike Kalambai soi-disant Mike Kalambai abimi na la tête haute. Qui vous dit que Mike Kalambai abimi la tête haute? Qui vous dit? Soki tozoki na départ ya jardin d'Éden ezalaki na bato mibale Adam et Ève. Nzambe asalaki Ève, pardon, asalaki Adam. Après, il a créé Ève en panzi à Adam. Au moment où Adam, au moment où Ève allait à Kimboma, c'était à l'absence de Adam. Tant que Adam s'est quitté, tant qu'on est parti au poste à Ève, na nyoka. Ève c'est ce que l'Imboma oyo, biso na bioke fonga ba comme on voit en Zambie. Rezaki bongote. Satana. Également Peniel mu Penia, l'autre ali comme on a Alembuma jackpot. C'est parce qu'elle n'a pas été bien encadrée dès le départ. Peniel mu Penia, papa qui a âge à 18 ans. On suppose que tu auras qui vierge. Mike a joué à Bandi Kobote. Yango qui vierge, yango bokatango zaka nino. Cinéma ni ya fidélité. Moi si ndengwana. Moi si on a ça la vite. Elle ko banda vina Mike Kalambai. Et puis c'est trop. C'est une dépression. Tout le monde a regardé la TV les kakae. Allo baboye, ils ont dépression. Ce qu'on a poto pour comprendre que ils ont dépression. Alors qu'on s'est défoulé, à s'en sortir, n'a pas si haut à la dans il y a libéré kufa ndengwana ye mwana moke. Liko libala ngope kufa bongo. Mike Kalambai ndem taboya ye. Na ba pesu libala ngote na ngaboya ki moninga o. Abima ma camarade à Peniel. Abima pense que va te belé. Mike Kalambai. Mike Kalambai ozaka ndumba. Koloka ye Mike Kalambai baloka yo Nzambe kende na mozole ya mamola. Kende na mozole ngala azaka prophétesse. Kende na mozole ko kala ke osenga pardon Mike Kalambai ko telenga na kabo Nzambe. Parce que bandeko basi bolinga Mike Kalambai ote oya kolinga ye akodoka ka lokola Peniel adokisaka bato mitu boyoki papa baoloba Mike Kalambai a mis la tête haute. Non, moi j'ai dit non parce que encadré qui moi la motion la bien té yo celui encadré qui est très bien né le peut la makambo haute né le haute tu vas 3e enfant 4e enfant. Ako ba pasteur babota ata sisi parce que Peniel a dit que si enfant intérêt à Mukanda. Yango makambo mingi ya intérêt simbakate. Faut que linga mutu tel kazali. Talaka makam mibala ba congolais miyibi ba intérêt. Mibali linga mwasi ndenga zali. Mike Kalambai yo. Mpona Mukanda mukolo ba boto la Mukanda. Ajabu na wana. Ekosila. Kaka mwasi na majabu. Mukolo mbongo ekosila, bolingo pe ekosila. Yango mpona biso tu as condamner les deux côtés. Il fallait se saisir. Et bon, il y a jackpot au Sani, on a même coach n'a Denis que je condamne. Denis Lesika yo. Okandwana bana te pasteur Denis Les ozoteka pena mwana muninga na wenza tipo boy. Hey, Mbangai, nazonga tipo mama, pona mbangwe mame, yango pona ngana ko condamner parce que ma vidéo amemi Peniel na nzanga tipo mama. Pona mbangwe mame, après on va que non yo ko pena le bique non vidéo wana l'accès camarade nangai mais non et Alexis penda camarade na ye mais wana o Alexis camarade na ba camarade ne ba publier te o atinda la camarade na ye atindaka ye atindaka zo bataza aza pétage boza la ba camarade
ezala te ko non libala moko boye na téléphone na mwasi code eza wana mobali mwa kote eza te téléphone mobali code eza wana mwasi mwa kote eza te le jour moko papa likambo na code so disant mwasi appliqué crise bato ni mobali pesa biso code ya téléphone na mwasi na otokoto accéder papa lobana ou bien kota benga ba famille ya mwasi exemple vivre libala ya liyoto mais yango libala liyoto mwasi abombaka code mobali babombaka code libala moniato ebele baza ndenge wana ebele papa eza libala visible shota mwasi na code na ye moko mobali pe code na ye moko tozonga pa peniel mo penia na mai kalambai ozali vraiment du nombre de besoins mai kalambai aza victime nani aza victime nani aza plaignant parce que ceux qui ont encadré qui moi si wana avoué de juger victime plaignant bino mibale na peniel bana bata maseke peniel muta maseke yo muta maseke baza bandoki bino lelo mwasi akoma mutu ebeba ye peniel aza muta maseke peniel délivrance moyen olie penda papa oyo penda délivrance olo délivre moninga nga nzambe ndenge moko bapasteur baluba boza wapi botiki mwana bino boye pasteur amuluba oyo nani walesa silika botelema bozwa mwana bino mpa bapasteur bata bandundu walesa aza mutu afailu yanga ninga abebisa peniel natimbeli ye sikoyo amitié singata mimeli poison te alika koluka ko se défouler papa tika bazwe na mutambo batafailu bata bandundu baluba bozwa mwana pasteur walesa borécupere mwana bolekise na délivrance avant oyo kosangaje na deuxième option zwa temps oyeba nani oyali kosangaje na ye soko ozwi temps te ekosuki oloka mabe ndenge lelo toali komona esukeli peniel mabe parce que azwaki mpe temps te balobi esukeli ye mabe te azalaka deya na mwasi bozela nanga aza na mwasi